aimé na libota na ngai alliance oyo bakoko to bakokolelo to baparent baloba tozalaki chaque fin d'année tokufelaka 2 personnes, soit basi soit mibali soit mwasi mobali. Bokomi pe na mwa angele soko banjo koma mwa le 20 décembre okomo tala o lelo za turana ekozala nani. Mais na mission Jésus-Christ est la fin de la loi. Quand nous te que Yesu est capable ya kokata singa ya kufa protelema. Bien aimé na zo kende boîte na tongo na zoni 4h 6h na kemusala. Donc tozo kende mbongo na ngade na opesa na sombi ba whisky na loi ya libota na nga divorce ezali eza biloko tozo pika na bana ya papa na nga ba divorce ezata ba 4 ata ba 5 ata ba 6. Moi aussi j'en fais partie parce qu'il y a yeba ki bitumbe ko ya molongi moko te ba benga e molongi sanke ya bunda. Amen. Il faut bunda pour un titre et champion. Bien aimé, ngai o nazalaka kati ya lobi na kati ya lelo na ndimaki te na koma o na komido. Bien aimé, ceux qui na kangama na serviteur o pour na nzela na nzamba salama ngabamini. Ngai na komo la talibaya na bwaki robi tia eloko ezaka impossible na limota na ngaba benga mo wana babie ba roba ba bien aimé dans les seigneurs. Non, la qualité. Pour ne pas qui te fait conscience, tu as vu dans la lèvre, ambiance exacte. Nous sommes au bois comme à Jésus-Christ. Et bon, on total la loi et famille, ce qu'elle est qui est sur ma casse. Là, il y a quelque chose comme la moutou. Natanga, oui, c'est attendre à mon monde entier. Ce qui est cité. Il y a mon affaire, il s'ayo. Yes, ça mon ninga maram. Nous sommes qui disent ça ma banque. On a vu la bonne délimine. Les lopes na pema. Diable a ont travaillé 24 heures sur 24. Non, avant yoka. À ta place, le souki. Yes, ont tellement. À son côté. Pour Bible lobby. Le bon qu'on a eu. Et ça me coup c'était pour nous ça. Bien aimé place yo souki. Bonzambe et bandi. Le bananga amen. Nzambe aya kati na sena mokili oyo po apesa nga na yo valeur. Là yo na mokili situation telemi olobi il est écrit Dieu a dit Nzambe azalaka faible na maloba na ye. Libote koki koloba yo oza ekomba ozongisa bango il est écrit na libota na Nzambe bikomba bakosala te le bordel. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nane salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na bandai ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia mate supasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse,
Le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na ngabo gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na ngako mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba.
ozobondela mpona mpasi oyo alingabela biso na poso lelo loba na nzambe atondisa ye yalemwa me kasi nzambe emonana na kati na ye tobondeli bondela mpona motei na biso poso lelo bondela azomérite bahonneur azomérite balokumu yango naseki mokolo kotelema ntango nazala na servante de Dieu mama katulunga ntango asaleka Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, na pamboli yo mutotie makolo na pokwa na lelo. Bible ezoloba liloba na nzambe eyaki kati na bato mpe ekangolaki bato. Napamboli présence na yo parce que nazoteya bakiti te. Napamboli mowumu na nzambe bisika azali mpo na shwa na ye likolo na nga. Bien-aimé, nateyaka me na matinale. Wana eza koteya te eza exhortation. Nateya na semaine te. Nateya dimanche te. Mais nazwi privilège ya koteya na séminaire. Yango na pamboli mowumu na nzambe bisika azali. Pe na pamboli kolo Yesu oyo alobaki akosala na ngai monoko na ye. Nalandi séminaire lokola bino. Batemeleki na lobi nzambe. Ezomata kaka. Nayebi te se moyebi nzembo ya franc congolais. Moto ayembi atiki a. Yo zwa ngo wana mata nango. Yo muta nango kuna mata nango. Alors ezalaki escalier likolo escalier. Mais nalobi kolo Yesu. Ezala makanisi na nga te. Ezala maloba na ngai te. Mais nalingi nazala vase oyo kotondisa mpona kolelisa peple na yo yango tobete likolo Yesu maboko makasi. Gloire au Seigneur. Tovandi na kombo na Yesu. Cordon Félix, s'il te plaît, aide ngai na kotanga Bible. Oui, bien-aimé, thème nabiso ezalaki les alliances maléfiques. Ngai na yo toyebi eloko nini alliance ezakoloba. Ngai na yo toyebi mot maléfique ezako égorger nini na kati. Osui ba définition ya ndenge na ndenge. Papa Feliake na molikolo na ba français makasi. Posoko le bien comprendre yango te. C'est qu'on y a quitté. Les longs na écouté ya yo les alliances té. Na écouté lisayo comment détruire les alliances maléfiques. Yango na tozo bete la Yesu Christ maboko makasi. Awa na kopesa kaka définition na mokuse na oyo etali alliance. Dictionnaire et Zolo Balanga Boy. L'alliance, c'est un union, c'est un accord intervenant entre deux personnes, des associations et des pays. Tant qu'on a Zolo Baboye, Totelemi Pototanga Lilobalanzambe na Genèse, chapitre 11, verset 1er au 9e verset, parole de l'Éternel. Genèse, chapitre 11. Au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chiniens et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir le fil et la tour.
et bâtissez le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville neuve. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Il y a Songolo Napakala. Batala quitté, ou avant d'en venir Yantene. Batala quitté, ou avant d'en venir Tombe. Batala quitté, qui est Yekuna, avant d'en Kamunga. Mais Basanganaki, et ça, les Sanga ya Batu. Basangani, Balobi, Maloba. Que, Biso Nenge to Sangani Boye, objectif na Biso ezali to Tonga Hotel. Hôtel wana il faut matalikolo à telle enseigne que tous à la dispersité tout le monde na espace où ezali ya mabele tant tozoyoka lisanga wana baloba ki maloba liloba ezali ba parole oyo na mabota na biso ba sorcier basangana ba occultiste basangana ba eliminati basangana balobi na libota oyo ngai katimunga ndenge na zwikiti na ngai ya bokonzi bana na ngai babota te po ngwende na nga ewumela mosusu alobi ngai wini na lisanga oyo lokola na komi na poste oyo libota na nga bana mibali basala te po bokonzi na nga ewumela kuna mpe don alobi ngai na association oyo po kiti na ngai bokonzi ewumela bato bakobanda kokufa chaque année po ngwende na nga ewumela bato wana ntango basalaka association balobi maloba maloba ezalaka toujours accompagné na molimo moko molimo wana eza koaccompagne mpo na nini po elandisa liloba wana ebima libanda te ekende jusqu'à ce que eatteindre objectif moto wana oyo aloba maloba akoki kokufa bato wana oyo basanganaka bakoki kokufa me maloba wana ezokontinue kosala parce que eza na molimo oyo ezosangisa bango toeleve bapoint misato une langue bazoloba monoko moko ndenge toloba masa tosali ndeni oka nde toyokanaki même morale donc baza bato moko baza na même morale ntango balobi baza na un mot ezali esprit oyo eza koanime maloba wana toye kozwa lisusu objectivité parce que maloba wana il faut ekende na kokokisama bible ezoloba na biso la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien aimé, nana eko talisa yote puissance nini maloba wana ezwa na vinalo. Nana eko talisa yote tango nini maloba wana ezwa na vinalo. Mengai na eko talisa yo na verset 7. Bible lobi boye. Dieu descendit et dispersa les langues de chacun, afin qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Peu importe Makita, peu importe Maloba, yes lelo, Akiti, pour ne disperser dans l'Unayo, afin que nous t'emmenions sur la Saki, Maloba sur la Bonisaki, et ça l'a fait, Nazinayo, peut-être lié souvent dans ma photo. Wana tokotanga na 1 Chronique chapitre 16 verset 11. Bible zoloba boye. Ayant recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Bien-aimé, okoluka constamment présence ya Nzambe na nini. Présence ya Nzambe balukaka yango kaka na prière. Présence ya Nzambe balukaka yango na repentance. Présence ya Nzambe balukaka yango na badimi na ba offrande.
sacrifice. Bien aimé, prière na yo ekoki osuka. Makasi na yo ekoki olemba. Mais offrande moko etelemi mpona koganga. Yango ntango oyaka netonga, Bible soloba, ne venez pas dans la maison du trésor le main vide. Nzambe aza na posa ya baoffrande na yo te, parce que l'or et argent lui appartient. Mais offrande na dime ozoya nango liboso na Nzambe, yango nde ezosécurize vie na yo, yango nde ezobatela libota na yo, yango nde ezoganga ntango mokili ya butu ezotelema. Boteli o mabota na biso batongaka na moi te. Poso batongi na moi tokotimela, tokolandela bango. O vie eloko nini osala? Tea otonga ngo andela. Tea eloko nteke awe ya nzela. Parce que bayebi ke na moi tozotala. Mais ntango yo ozolala, ye azobongama. Wana nazoloba pongi te, nazoloba sommeil spirituel. Ntango yo ozokitisa maboko, olobi na bondeli mingi, lelo mpe na pema. Diable azotravaille 24 heures sur 24. Aza omniprésente. Avantage toza nango yango. Akoki otravailler na ye. Mais Jésus-Christ est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Azomona, azoyoka, ataplace yo suki. Yesu azotelema, azokota. Po Bible elobi, loboko na ye eza mokuse te mpona kosala. Bien aimé komitumisa te. Okoki kolemba na situation ozomumela nango. Okoki kolemba na pasi oyo elati nzoto. Olobi maladi oyo mpenza ndenge ezokendela namoni neti cercueil eza pembeni. Olobi mpenza situation oyo ndenge ezokendela namoni mpenza nakomi okota makala. Bien aimé place yo suki bonzambe ya bonzambe ebandi. Loba nanga amen. Nzambe aya kati na se na mokili oyo po apesanga na yo valeur. Ata soki alekaki na croix te, alingaki azala kaka Nzambe. Azalaki 100% homme, 100% Dieu. Donc, service oyo alekaki sur la croix, ezalaki po apenda biso na niveau na ye. Ezalaki po atalisa ke yo nde ozokonza na se na moi oyo. Mais oyo ozovivre ezali oyo Nzambe aloba te mpo na yo. Apesa biso projet de paix et de bonheur. Mais tozali awa tozoseka ntango tokendaka kolala mai ya miso ezokita. Yesu likambo oyo ekosila mokolo nini, maladi oyo ekosila mokolo nini, kisi nini lisusu namela mpo na likambo oyo. Mais Bible ezoloba na nga, Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Ndenge ozali wana, ozali yo moko te, ozali na Nzambe oyo akotaka makambo ata ya bapayen. Yesu atelemaka. Bible ezoloba, il est le Dieu qui s'élève en dernier. Libata koki otelema, mais ko changer volonté ya Nzambe na tina na yo te. Oh, yo na mabondeli, oko changer ba objectif na bango. Oko changer ba réclamation na bango. Tango bango bazoya ko réclamer, yo zoloba il est écrit. Voilà pourquoi tango ozokota kati na yo, pona kotelema, pona bitumba, zala na arme. Bitumba bakenda maboko pamba te. Oyebi adversaire te soka koya na nini. Oyebi adversaire te soka zala na nini. Nanga na yebi sio liloba na Nzambe eza arme oyo olali na buki situation telemi. Oyebi il est écrit. Dieu a dit. Nzambe azalaka ferme na maloba na ye. Libote koki koloba yo oza ekomba. Ozo misel bango il est écrit. Na libota na Nzambe bikomba bako sala te. Loba amen. Poufa ekoki kotelema. On rappelait en mots, il est écrit dans Genèse, le plus robuste vivra jusqu'à 120 ans. Parce que il y a qu'à moto, il y a qu'à puissance. L'onction brise le joug. Pour onction briser le joug, il faut matissa comme dimanche. Rouge. Le corps est le Nzambe est appelé Kanga Makaka est appelé. Bible la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un Nzambe sur la
yo. Liloba na Nzambe ezolata nzoto na fermeté na yo. Bible ezoloba persévère dans la foi. Parce qu'il y a qui bitumbe koya. Molongi moko te babenga e molongi sanke ya bunda. Il faut bunda. Pose un titre et champion. Bien aimé ngai o nazalaka kati ya lobi. Na kati ya lelo na ndimaki te na okoma o na komi. Ngai na mela masanga pe. Na sala na nga balo yenge, ba vie ba étudiante et tout. Mais ambiance nanga na sala ngoka na secret na mai. Pour Nzamba yebaka. Ayebaka que c'est na koti kuna. Ta musu na ko bimate. Ta musu se ko za difficile. Pour na kati ya libota nanga. Na koki oloba 99% ba mela masanga. Mais ça normal. Ndenge ka baloba comme tout mungala qui se respecte. Amela masanga. Mais par rapport ya ba hôtel na ekoloba na binomi. Bien aimé na libota na ngai. Alliance oyo bakoko to bakokolelo to baparent baloba tozalaki chaque fin d'année tokufelaka 2 personnes, soit basi soit mibali soit mwasi mobali. Bokomi mpe na mwa angele soko banjokoma mwa bale 20 décembre okomotala oyo lelo eza tura nani ekozala nani. Mais nayebi si Jésus-Christ est la fin de la loi. Nous sommes au bois comme à Jésus-Christ. Et bon, on total la loi et famille. Ce qu'elle est qui est sous ma casse. Les lois et l'eau qu'on y a fait tout du sakayo. Dans un mètre fin à Yango. Jésus-Christ est la fin de la loi. Et là, quand elle est sakayo, les lois qu'on sont pas les cerveaux. Croyez à Jésus-Christ. Pour demander à l'obaki, tout est accompli. L'obananga, amen. Amen. Bien aimé, nous avons fait notre témoignage moko. Kaka na makambo ya ba loi ya famille oyo ya kufa. En tout cas kufa na libota nanga ezwaka temps esalaka pe ya musala na. Na uti ko bota mwana zana ba 3 mois. Kaka ndeto memaba na kilo akei kilo ba pesi e vaccin. Bapesi bana basala mwa fièvre bapesi au moins comprimé. Na pesi mwana comprimé na pou. Fièvre ezokita te. Na tiema elamba ya mai fièvre ezokita te. Papa na ye na voyage toza na ma campagne na 4. Chauffeur asi akendaki. Nazotiaka elamba mai na tiene longe. Elamba mai na tiene longe. Ndeko na ngai tite koma tongo. Mwana komi ko convulsé. Mwana komo susuka. Na memi na armée du salut. Oya bandal. Bavandisi vandisi. Non mona ka bien te. Na bengi médecin bi papa. Na yebi ke za makambo tout. Mais kana za nango ezo senga tout te. Botala na luka ya mwana. Atalié à l'obé, maman Oizaka n'a bisoté, donc il est en hôpital à Mounel. Bien aimé, Nazara qui n'a pas fini de prière au Nazara le loté. Nazara qui n'a pas connaissance, il y a parole au Nazara le loté. Mais Natia qui me dit, Tokei n'a moi dans soin d'urgence, Tokomi n'a galé. Yaya ba Luka Moussissa, Moussissé Luka. Batala oizate, basomisa oizate, basala oizate. Moi na pena miso komi kokende. Miso komi kokende. Namoni na komi na suka. Na zukiti moko ezalaki wa. Na tie pembe. Grande sœur nango accompagné kinga abandi déjà kolela. Na tie kiti. Na lobi Jésus-Christ vanda. Ngai mwana oyo na lukaki yote. Yo lobaki bikomba bakozala te. Nana lobolize mite na boti mwana oyo. Na minuto ngana tozo solola. Tala kuna na ba hôpital yo zalaka omniprésent. Tala ndenge basi bazosuka baze. Tala ndenge banganga bazopesa bana. Mwana oyo ngana bombi. Eleki 9 mois kotiti 10 mois. Et bon le ngana bima na tikaye. En tout cas miracle et sa spécialité na yo. Na yebi ndenge osala te ngana ko bima na mwana oyo. Bien aimé na suki tina vandi. Bato balanda kinga na couloir wana.
bazolela na bobenga na bato wana bazawa na minute ya kotanga musise monani na motu na lobi nzambe oyo eza nzambe ya miracle ezalaki eloko ematisaki kondima na ngai na lobi nzambe ayokaka ya solo isufi obenga ye isufi oluka ye bible ezoloba na Jérémie 33:3 avant que moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Et là on lit les autres Israël, oh yes azana mote. Et là on lit azana no, oh yes okoki ko pesa yote. Na na yebusi yes azana nyonso. Biloko bozo kende koluka, kolia banye na Dubai. Yesu apesa kama. Biloko bozo kende koluke pa banganga, akotisa na makolo, abinisa oboy. Yesu apesa kayango. Biloko yozo kende ko chaba singana loketo, bapesi obaka na biloko, tana mutu ambetu. Yesu apesa kayango. Yango problème oyo zali na bolelo. Yesu azana solution. Lelo loba, libata na ngai suki. Bandoki ya fami na ngai basuki. Pona ye pe ya nzambe oyo aliyokaka. Asuki kala na koloka te asalaka. Donc il te copine na ba témoignage. 2 journées ezalaki pona lipamboli ya ngai na yo. C'est pas pour rien. Maono na nzambe atiaki ba jour. Bible ezoloba Dieu ne fait rien sans pour autant parler à ses serviteurs, ses prophètes. Kolemba koya église te. Lelo suite et le but est que Yesu a pesité. A coupé sa main en son temps. Bible est maître de temps, les gestionnaires des circonstances. Yamo a congéré les circonstances. Banduna na yo bakokama. Banduna na yo bakosupuka. Pona nini il faut te payer sa kaba offrande. Pona nini il faut te sa kaba célation. Pona nini il faut te tonga kaba hôtel. Bien aimé. Toyamba occultiste moko na chaîne na biso ya YouTube azoloba makambo oyo monde occulte salaka yo vandi awa bazwa soutien na yo bakenda nango bakotisa na boîte moko banda batia soutien na wana boîte wana yo koma koloka libele pasi omeleli bakisi oyoki malonga te bazwa suki manzaka na yo bakanga na mulangi basuki wana te batie na se ya mai eza ba geste pratique oyo bango bazosala à chaque fois kobelela yo na elembo wana ekoningisa oyo esika okozala demo aza na besoin transport te aza na besoin visa te po akende na poto akende koloka mpe azonga de la même manière wana yo toza na besoin ya transport te mpona kobelela Jésus Christ offrande wana ezosala yango nde ezokende koprise baprison ya mai baprison ya milangi batotemi ya famille yango nde ezokende koprise baprison ya banzungu oyo ebatama na bapremier village yango wana nazoyebisa yo zala moto oyo ya mabondeli pamba te milimo misusu bible ezoloba ebimaka kaka na chaîne prière soki balobi tozogene 3 jours bien aimé gene 3 jours oyebi te délivrance nini eza na nsima ya jeune prière wana kokimaka baprogramme ya église te na ke semaine mobimba dimanche na pema nano dimanche nde ezalaki réponse ya liloba na yo yo lobi nga nasambeli na église ombula ebele namoni eloko te me bato asika bazopambwama me osambeli na église disposition ya motema na yo ezalaki ndenge nini ozoya na église otongaka basali na nzambe ozoya na église otyolaka baninga lelo ndenge nalati boye bakosentir ozoya koluka nzambe te bien aimé soki ozoya na position wana se kotiki jipe libanda ndenge elobaka évangéliste Flavie biso bato toyana eloko te toyebi ke na se ya makolo na Yesu nde tokozwa solution biso bato toza na eloko te toyebi ke na se ya makolo na Yesu nde tokozwa valeur bien aimé nga naza témoignage vivante ya loboko na nzambe po soki natali bisika nzambe azwaka na bisika azomemanga Yesu aza malamu betela ye maboko
ebele peut-être boye bakate na ba étiquette nanga na ba logo na komaka Ésaïe 60 verset 22. Papa Félix okokoki kotangela biso. Ésaïe 60 verset 22, nous sommes de Jésus. Amen. Le plus petit deviendra millier et le moindre une nation puissante. Amen. Moi l'Éternel, je acquérerai ces choses en leur temps. Amen. Amen. Bien aimé, la deuxième république, ezalaki famille à Congo. Soki batangi na gouvernement tel munga zangi te. Soki batangi na parlement tel munga azangi te. Soki batangi na cabinet tel munga zangi te. Yaya biso toza bato oyo Yesu alokoti musika. Malgré l'avantage, combo ya minene, mais réalité autozobika ezali yango te. Tozalaki bana somi tant papa na biso azalaki, mais après cauchemar et bandaki. Bien aimé bato basala combo na RDC, na gouvernement et deuxième république. Tant on a mis bengaka une nation puissante, parce que Yesu atamusi comme na monde. Na ya makapel à Londres, les États-Unis, il y a Turquie, il y a Amsterdam, il y a Israël, il y a Égypte. Nanzele ya musala ya tangawisi, nani akokyo salabu. Nani akokyo tombo la mutu, na tangawisi atanga mana monde entier. Soki Yesu te, yango nazoya misayo. Yesu aza moninga malamu. Komisa ye kaka ami fidèle. Okomona ba merveille, okomona délivrance. Bien aimé, Yesu aza malamu. Ndenge nini okokata l'alliance maléfique. Yango nde eza moboko na biso. C'est dans la prière. Pour prier na yo ezala efficace, il faut associer yango na parole de l'Éternel. Pour prier ezala efficace, il faut sangisa yango na kondima. Pour prier na yo ezala efficace, il faut la fervente. Oumela, ate sosimbati, toke kaka. Ok, l'église va te l'église va te dire, la casette est de l'autre côté. Ataba lobby, 17h. Ataba lobby, 5h. Pour vous coloyer sur le sala, dans mon caca n'est pas coloba. Hey, on le yete, aouti abimani n'est pas kana bisoyo. Pour le monde de Zobika. Bible, il faut s'adapter à la situation actuelle. Balobi azana bana 4 yekutu bazoete. Balobi azaki toko mais abimi na famille pauvre. Bien aimé, maman n'a abima na famille pauvre. Mais moi c'est kitoko. Maman nangai aza camarade ya yaya nanga. Papa na biso aboti bana 24 na 3 mama. Biso toza bana ya 3e mère. Maman nanga azali camarade ya yaya nanga. Akei et pas camarade na ekolukaye. Akomi kuna camarade na azate. Papa ya camarade na zobima atuni ma fille, tu vas où? Wana papa na biso. Non papa, je rentre à la maison, monte, je te dépose. Et quand ta maman a un moutuka, nde mukololiba le bandaki. Ndamba talaki te famille abimaki. Abimi la famille à pauvreté. Abimi la famille espoir ezate. Mais Yesu azile kuna. Et amemi ekotolo. Pas impossible. Et puis yandambe. Na dictionnaire na impossible ezate. Yesu azambuli kisa maladi oninganga balemba. Yesu azambuli kisa. Batolo libota ebwaka. Babi. Totika eka wana po moya osala ezate. Yesu ayaka bisika bon pour talisa gloire. Na zo ebisa ozali pamba te. Joka ka confiance ya eloko nzambe ataka tina yo. Ozana eloko ya motuya, wesa liloba na nzambe, wesa mabondeli, ya ngole ko tambola motona o likolo. Ya ngole ko matisa yo, bisika libote sukaki, ya ngole ko salisa yo, makambo libote ko kakusala te. Bazotuna kati makambo wana ndo bakezela solo. Eka
kati yo banga makamte kisu anga bingisa ya so kati yo lembisa prison na ndoyo tika fufu mais okokota na mais nakokota te. Moi je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis devant et non en arrière. Oh mon Dieu! Il y a moyen de partager expérience dans le Zambé. Na lingio matabisiko zali. Na lingio tomboma. Pour Yesu wana zala bomo. Yesu pesa kabiloko miso ezoloba akoswate tokota. Ya ngone Yesu pesa. En côté, sur la côte, le bangate. La émission au côté, pour y être avant le nom de Nayo. Bien aimé, Yesu Azamalam. Yesu Azamalam. La loi est libota nanga. Divorce ezali. Et ça, il y a tout ce pic. Na bana ya papa nanga. La divorce est à 4, à 5, à 6. Moi aussi j'en fais partie. Mais on est à la ancienne alliance. Bible le dit, Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. La gloire de la première maison, de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia, amen. On est à la qui t'amourana. Baomekate pena kopini selongo moko batikano ngambe wana pesaka ngambe wana salaka lelo pesa yo posa ya motema na yo lelo kotisa yo usika okota te lelo matisa yo usika omata te olonde betela Jésus-Christ maboko makasi. Bien aimé, quand nous sommes à l'église koyeka na distraction te ngasoki na ye natala te na otala kama kama nanga oya binaki bien te oya yembaki bien te etali nga te ngana ye na dossier nanga nazoze la réponse yango na la distraction te s'il faut na fukama na fukami s'il faut na sauter na sauter s'il faut na yema na yemi nzambe wana salaka ntango kosala oyebi te. Alors tika distraction koyaka l'église te ya délestage et l'autre koyate mbule beti malili na yoki fièvre bajou musu na yaka na ba fièvre na ngapa nda iso simate estomac no kanga na rina ke kufela gapo comme ça yenda oyoka so batu bazo ya ba ozo ma maladi ba obikate eza so ni na keka bien aimé na yaka pona yebi alliance ya libota. Alliance wana bana basi ba mata basi mabongo me baba te. Alliance wana bana mibali ba intellectuel me musala ya malonga ezate. Mengana yebi je suis la loi d'exception en Jésus-Christ. Yamana lobi yope oza loi exception ilibota na yo. Bisika bango ba koya yo koleka. Bisika bango ba zanga yo kozwa. Bisika ba pesa bango te yo kozwa. Bien aimé Yesu azamalamu. Yebaka ndenge nini ya kozala naye. Pour kozala na nzambe na intimité, il faut repentance sincère. Kosala kaka repentance ya pamba te, il faut délaisser biloko oyo ekangaka yo. Tozosengama na nzambe mais ntango osilisa kaka ya tontoza encore ezelanga noya na change bilamba yo waloke Albertine okomi déjà elle commandait déjà au wana na futa se na ko bien aimé wana te wana eza repentance te repentance eza il faut tika il faut kabwana yango nde eza sacrifice eza kaka litonza te sacrifice eza ntango baninga baokende boîte yo okende église eza sacrifice bien aimé nga nazokende boîte na ntongo nazongi 4h 6h na ke mosala donc yango tozokende mbongo na nga nde na opesa nasombi bawiski me ngai kokala mai mbongo na nga nde nazopesa toluwe taxi me ngai kokala mai
Chaque week-end, il faut vivre. Il faut toquer des voitures, tout ça, mais les lots, atale musufre ta famille na koma na kilo ya kokende. Ezate po na zangi elamba. Ezate po na zangi temps. Mais azotala ekokumi sanzambe te. Yango ne sacrifice. Sacrifice babenga yo yuma. Yo penza au soda, banina age na yo bazobi na kote yo ki église. Na soda po na Yesu na ko. Yo penza modi banina bazobwa kakabele yo zotia biloko bomo église ndenge pe bisale na beba po na Yesu na ko. Bien aimé na libota nanga eza lokola style de vie biso tokola na babilamba ya milai te bilamba ya milai na ekoli kolata yango na med tozokende évangélisation na évangéliste Michel munga tokutana na magasin po tokende mbamo RTNC na oya boye jipe a tala bachevillère na makolo atali ngabi kena nzela na tokutana nga na okende na yo te na okende na yo te yo moto ozokende otala liloba ya Nzambe elateli yo message nini ozopesa yene nokoki kokumbisa diable na arme na ye te okolonga te soki aye kotala mama Charlotte ngai navandi na veranda nazosala misala nga nakupea ata soki alingaka vanda abima Charlotte nga nakili mais faut que je le baki to partage habité nakili ma Charlotte kati coupé couper ya oyeni église tinanda azanda ko na la tande na nino a pasteur na za pasteur na ko ni ati alka même mosali na nzambe bien aimé soki na kangama na serviteur oyo pona nzela na nzamba salama ka bamini nai na komo la talibaya na bwaki robi tia eloko ezaka impossible na limota na ngaba benga mo wana babie ba roba ba bien aimé dans le Seigneur na la tante pona luka na lati bien wana zokwa abase na moni na adresse oh frère chéri et ça va Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur franchement et ça va qui ça pantalon te et ça va la yaka koyemba pe ko pina pour la lukumu na babu yango na zo conscientiser yaka pour vivre on va na mona na église tant na bandi ko tanga Bible ba obenga ngana basanga kati ozotanga Bible tanga Nzambe ko yo penzo ozotanga Bible yo za muto tanga Bible mabina tangi Jésus-Christ est Seigneur il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis na moni pa Yesu ama kamba malonga na tanga Bible te pour la vie lelo ba mesana ba komo benga no mosali na Nzambe na landaki na bibi mosali na Nzambe na landaki na bibi mosali na Nzambe na landaki yo parce que Yesu azana bomo bien aimé na so yebi so makambo ngai na vivre évangile ya boye toke veiller na bambela te zonga n'importe wana na mona compliqué na o fete bo na tiki na nga wana na kyo yebisa marshal ta no makambo évangile alobi toke veiller na yesko alobi na zonga na lati mabe pantalon eza mabe et la monde esali mokongo eza mabe na zoluka ba justification azalaki obeta marteau Bible elobi qui aime bien châtie bien ezalaki marteau Yesu azalaki kobeta po ayebaki mission po alingaki apesa na nga ifale nazwa image ya bonzambe po ntango nakoya koloba de la part du Seigneur yoloba amen bien aimé lelo tozosambela lelo tozosambela lolenge nanu tosambela te lelo ozoyebisa Nzambe nabima awa ata na singa moni bashene kokatana nango mais ata singa ya moke etikala te
Nzambe. Muna biona to chakia bakomo luka. Nzuru wane salakia bakomo luka. Oya sokango liyo. Lelo na eko talisa yo. Jésus-Christ est la fin de la loi. Mobeko wane kokyo pesama. Ekokyo lumela. Melikolo nango. Jésus-Christ est la fin de la loi. Répétez Simananga. Jésus-Christ est la fin de la loi. Totelemi tobeteli ngolo Yesu na boko makasi. Bakisa bilolo pona Nzambe wana. Amen. Wapambela mina liloba ya poko alelo. Otomboli mbongo, opamboli kombo ya Jésus-Christ, tobondeli. Éternel Père de gloire, na eko pambola kombo na yo. Nzamba lola na eko kumisa yo. Yesu zona yo lokumu. Lolenge osepelaki na volonté na yo. Na telema lelo, pona koloba de ta part. Yawe nasengi kembo na yo ekita. Nasengi nguya na yo. Lolobaki na monoko ya mosali na yo. Prophète Malebi. Ça va tonner dans mon nom. Si vous avez tonner, on va être à la délivrance. Il n'y a pas de aller dans mon aller. Nous allons aller comme la main. Dans la nation, on a qui vient. Et non, voilà, on se fait la mort, Nzambe. Le bakolo Yesu yoke la main. Yesu n'a pas faiblesse, nanga, na kenda ki musika na yo. Na mabe na ngai. Na longwaki musika na yo na yo lelo tosopa motema oyo kelanga mawa totomboli mbongo tobeleli mawa na Nzambe kolo Yesu kokoseka mawa na yo tapalola yokela biso mawa Yesu bimisa mabela kokima amasina masuli naza mizaleli mabe natambusama na tobanga yo te yango na ye kolela mawa yeyo mawa yeyo et le loi qui nous condamnait en triomphant d'elle sur la croix. Le makina na Yesu sukola ngai. Peta maboko, makina na Yesu, leka la connaissance, puissance Dieu, la arte Dieu, l'ordonnance Dieu, oh nous levons, maintenant, c'est mon makina na Yesu, okitala yo, okitala yo, lekita, lekela, lesanté, amélioration, habilitation, rachète, no!
pasteur Papi ayebisaki biso ntango ange ayekobimisa biento ndenge ozobima na baprison wana ozobima na biloko moko toza na ane ya récupération ozokende korécupéré eloko nyonso omonda ténèbre botela yo récupéré anga na kombo ya yesu le nom de jésus ayekorécupéré santé ya foi ayekorécupéré jour de prière ayekorécupéré la joie de bouche ayekorécupéré l'élection ayekorécupéré bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bohésite te agence eza kaka moko zibe service ya José Bayila agence zibe service ya José Bayila ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moma ya confinement zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko zibe service eza na reine banimero kubenga yango wana kubenga zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mobimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete enfant de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino ba terrain
terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba engai ye 5 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromozia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temoye sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sambano na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Undelanga yeso yeso. Undelanga yeso yeso.
pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebika bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo